Nani akotisi likambo oyo, nani atindi mwana oyo ezoyeba na te bandeko. Oyo ezalaki bongo na tournage ya Tonton Da Costa. Botala likambo nini ekomeli Davina na tournage ya Tonton Da Costa. Bandeko nanga en tout cas eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa penza. Soki pe batinda kiye. Soki pe zaki ndenge ni bandeko. Toko tozoyeba yango awa elongo na bino. Nazolo ba mukie na utike la bino bo comprendre eloko nini oyo ezo leka awa. Awa ezaki na tournage ya Da Costa, bango nyonso bazalaki wana, tomoni décor ye wana, tomoni branli, tomoni ba dada, tomoni ba milo, batu nyonso penza bazalaki wana et puis Davina pe azalaki wana. Alors sibitima kaka boye likambo moko ekomeli Davina ibandeko eza pasi pe mawa penza, surtout mingi na bana na biso ya mikie eza vraiment pasi pe mawa. Alors mbote na bandeko nyonso obalandaka biso, vraiment mbote na bino esika bozali. Toko kite vraiment ko banda émission na biso sans que topesa bino ba mbote. Alors ba mbote na bino nyonso esika bozali. Donc bienvenue chez Ixi Beauté la TV. Ceux qui eza mbala no ya liboso nde toyebisaka bino, ceux qui eza vraiment mbala na yo ya liboso au côté na Ixi Beauté la TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Wana bomoni mama na biso Milo aza vraiment très fâché pour na likambo oyo ekomeli Davina na tournage ya Da Costa. Bandeko kande toyebisaka bino ba j'aime na bino ezaka malamu mingi esungaka biso et puis ba commentaire na bino en tout cas to commentaka moi maloba moko ya malamu ekosala kitoko makasi. Soki peza mbala liboso o s'abonner, o fini cloche ya notification pour que prochainement soki to tie ba vidéo na biso ekomela yo directement. Awa ezalaki nde ya kobeba. Bandeko bomoni mwana obozo mona oyo alati elamba ya mauve. Mwana wana oba mama oba zobeta mwana wana. Eloko nini mwana wana ya mukie asali Davina. En tout cas eza pasi nanu pona ba mama oba botaka. Boboti mwana wa abandonné. To bato bazalaki mwana mama akufi atiki mwana epi bandeko ba abandonné. Yango bomoni bana wana bakoma kaboye. Eza pasi. Bandeko nanga mwana wana bozo mona oba zoomé na coin wana. Mwana oyo akendaki amoni ba Davina bazalaki na ba branli, Davina memaki branli na mutuka. Na saki ya Davina, na saki ya branli ezaki na kati mutuka ya Davina. Bandeko nanga mwana obo na saki ya Davina zaki biloko nyonso, oba passeport, oba biloko nyonso zaki na kati ya saki ya Davina. Mwana o soki nani atindaki ye. Ba Davina bavandi, Davina parke mutuka na ngambu kande zalaka, bavandi na bango, ba jouer na bango théâtre, bazana bango très à l'aise, bavandi na ngambu kande zalaka, ba ozela ba comme na bango ko jouer, ba bandoka bola bango tableau par tableau. Comme avant daki na avanti na ngambu azika mutuka tiki na ngambu kuna, imprudence Davina salaki a bloka ki mutuka na ete. Azuka mutuka, azuka ba portière akangi mais a bloka ki yango te atiki mutuka. Bandeko soki nani atindaki mwana o akende koyiba saki mobimba na ba dokima ya Davina na kati na ba passeport bino mo boyebi na minute okande passeport ekomi pasi na minute okande passeport ezakutu te ekomi pasi pona kozwa passeport okozwa idete na minute okosalisa passeport eza ba jete eza lipa na nguba te. Mwana obo moni akei afongoli saki ya Davina, afongoli mutuka ya Davina ayibi saki akomi kokenda ngo mupandi. Tanga akomi kokenda saki mupandi branli amoni kaka Davina moni mwana mobo mwana na uti na mutuka nanga branli amoni mwana zaki na mutuka na coin balanda mwana boy mwana jupe na saki mobimba ya Davina na biloko nyonso na kati. Bandeko na otike la bino boyoka explication ya batu nde bako expliquer bino ndenge likambo ezalaki. J'espère que boyoka kaka ndenga na expliquer bino bokoyoka yango na munoko na bango moko. En tout cas eza passe kotala mwana o aza mwana mukie selon batu balobi ke mwana oyo batinda kiye kotinda.
bino boyebi ka mamba ba comédien ndenge zaka nango e koza nango mutu mususu atindaki na mwana o me makanisi na ba wekende ka kete comme ba comédien o na ba o bayoka na kate comme moto ezopela comme koto boye bitumba ezali comme koto boye makambo ezali alo mona makambo ekoma ka kete koto nde batu batindaki. Or banango ya mikebo ba koma miyibi okozwa idete o mona mwana muke azolandela ka mouvement na azolandela maele na pour que kaka yiba komona mwana ya mukie boye komona mwana o mukie boye aye afongolisa ke Davina azumutuka azuiba saki mais parmi ba comédien ba olo banike ba yebi mutu o atindaki mwana o. Mais kota la mwana o, moi je pense pas que mususu muto ba okanisela wana ke oye mtatindaki mwana oyo o mutenteli mutatindaki mais mususu ba okanisela ba onka pamba po bano to yebi ke bana ba miyibi boye bakoma bano bazaka somo ta epena fongoli mutuka ya mutu ayibi bano baza ebele makasi bano baza. Mais comme ba comédien na biso ba yoka na kate comme ba comédien na biso bazaka na ba guerre na bango ba o ba loba na rate ba o koto ba katisa rate ba o koto ba leka rate comme ba guerre wana ezalaka ali o mona batu ba komika ko kanisa lokola mwana o nenga za bongo ngambu wana batu batindaki ye e batu batindaki ye na ebisi bino epesi panique o bomo na brolien zo mema mwana opa ke kotuna e mais mwana atingami ka kolobake ayibaki pona nzala abimisi vérité te sko yo muto yiba pona nzala okende ko senga to senga ba peso mbongo pour kota mwana o boy o ayibaki pona nzala fo yiba saki mobimba o mema yango nyoso nizaki ka pona nzala ko yiba saki mobimba ko mema yango ko ke ko fuye saki mobimba ya bato Davina. Est-ce que wana nyoso zaki ka pona nzala o yiba babiloko bato kena en tout cas ba mama boye botala bana mwana o lelo abimi na balabala yiba ana mama na ye ana papa na ye po abimi na nzete te e ana deux personnes o basangana ki po mwana abima ba parents na ye baza wapi bandeko na ye baza wapi mwana o azana âge ozana classe mwana oyo azana âge ozana classe azana âge ya na âge ya koya koyiba te eza mawa bandeko nanga eza mawa esika linga mema sopa linga ke buaka na yeba passeport a Davina e sopa linga ke buaka na yeba biloko important ya azui kaka mbongo to yebite esoki nani azoki ba miyiba mikolo nde bazana sima likambo to yebite eza pasi mingi bandeko eza vraiment pasi. Alors nazoti ke la bino to landa bronli to landa bango ndenge bazoko expliquer biso ndenge likambango elekaki. Alors bandeko nanga so eza mbala no ya liboso otombe na Xibote la TV kande to yela rabino ba recherche kande to sala ka vraiment ba recherche pona bino. Alors soki eza mbala liboso otombe na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et osala kitoko mingi tia loba moka malamu pona Davina. En tout cas conseil pona Davina et puis conseil pona ba parents nyoso oyo bazo négliger bana na bango mwana oyo azana âge okende classe baninga na musu bazola ta ba uniforme eza baninga musu bazo luka même azo teka même koteka na nzela pour ka luka asunga libota pour ka luka baninga balia na ba âge na bango yana ba bana musu ba parents bakufa mais yazo teka na ba âge na bango na bana musu ba parents bakufa mais azo teka to mona bana mikebo abimi na nzela azo teka sala rapase na motema komona mwana mukebo ateka po asunga bandeko na ezaka passe na motema bandeko nanga esala passe. Moi conseil pona ba mama, moi conseil pena ba marâtre o ba nyoko la kabana bango po soko landele o mona pe o mama kufa o ba tika ki na mama ya na mama mbanda o ba mama leki o ba mama kuluto ba makambo wana ekoma vraiment ebele makasi. Alors nazo tikela bino to landa nanu bango to yoka likambango elekaki ndenge ni to yoka nanu émotion ni o bango moko bazana ngo na ndenge bazoloba na ndenge baosa en tout cas epesa ki passe makasi. Merci mingi na bandeko na ngai wana ngai déjà na tiki bino. Alors toyoka Brondi, toyoka ba Milo, toyoka Dada International, toyoka Décor, toyoka na bandeko nyoso o bazalaki wana pona koloba vraiment pona likambo. En tout cas eza passe na mawa bandeko na ngai to s'abonner, to commenter, to partager et osala malamu mingi wana to landa tozonga. Merci.
Mais moi, on a volé mon tout cas. Si vous ne pouvez pas mettre ça, il y a combien on a ça qui n'a rien à me comprendre. Ah. Tu n'es pas moi lesbien, mais le roi est. Non, donc, tu peux lier. Il y a juste pour ça qu'il y a quoi qui a vendu Bango. Ah. Aïbaka, mon Aïbaka makasi. Bautune kuna webi po ni unzala. Nzala mpeti ndo. Alukuta nzala wapi? Apa zete. Ngapi na lobenga za faza da propre, faza da beauté. Et puis c'est que si tu as un beto ba o chama boko no beto na boko. Papa na kobeto mene na beto aleli te na kobeto di papa ze na bato di na beto afandana ya bibi lokwa yibaki saki wana na ba passeport na mbongo na mikanda nyonso suka kendaki amage kwa kango na passeport ka lolo basi. Papa, oh, il va
Falo kola nde. Mwana mukeme na kati. Obi passe oyo moyo kusangana biloko oyo iliwa. So iba ono pesa banana. Ono pesa banana. Est bilo ngo iba oyebi valeur nango. Obi passe oyo moyo kusanga so iba biloko wano kena sako wano kena. On va me mettre la police, ok la police. Ok la police. Est-ce qu'on va bangaler sur la police? Naya botika eko pardon, botika. Bobetete. Na bobetete. Ese ko bananu makambo kala. Soko zana nzala basi. Oko sanzala ni oko sani. Lungwa oza parate wapi? Wande lukuto za so bakangi olu babo. Soko zana nzala basi. Top na out. Soko zana nzala bayaka basi. Papa yaya nana nzala kabela nga 500 kabela nga 1000 kama kabela olo yiba siko yebisanga bato nyonso bazaki so babeti yo hotelema ndo hotelema hotelema Botika. Beta tá bambata makofi. Afongole mutu kabimisi yango. Afongoli. Ah. Mwana ndeto fanya ata mutu keza bloqué te obakani. Biso moto za sur place. So ye amina tanga moni alobi oh. Mais moi on a afongoli mutu kawa. Siko na kwa kamisi